Naebisi yo Jolie. Jolie naebisi yo eza likambo mwana oyo abeli. Filo ayebisi nga kaka alobi oyo amoni loka mafuta opakola elingi ete basu papa changer mafuta. Nzoka ezalaki wana deya si bazwaki mwana babwakele biloko. Ekomi omba liboso kutu na okake babwakele kake ebeti nzoto mobimba bapota na mutu pasoli nzoto epasuki basala nzambe bazokende kobondela basala nzambe balobi mwana na bamemi musika basali mabe na baninga okolinga te Jolie okolinga te okokoka te Jolie okokoka te nazalaki wana na tongo filo abenga yenga na ba 5 heures na koki te nazalaki wana na fandi na yenga pe nzoto eza bien penza te me na se forcé na ye na pe mashiko nazozonga na kende suku na fandisa ye pasi Jolie na yebisi yo pasi leki na ngai pasi likambo monene boye nazotala ye aza kaka andata na maladi na ye wana akomela ngai nakotindela yo akomela nga azosenga nga soyeba nzimbu ya ile wi amen mama envoie-moi ça mwana azotindela ye wi natindeli bapsom amen mama nebisio basala nzambe mo bakende kuna bayebisi ngai mama Mireille nzambe kaka sala mwana wana ozali sute bakina ye musika bakina mwana na musika trop tard nzambe kaka loba sala nazokoka te Jolie nazokoka te mwana wana nazokoka te ntango nabelaka mbala liboso aya kozwa nga na mutuka na ye akememangaki etika nga na hôpital nazokoka te Jolie pasi motema pasi Jolie motema pasi David alingi lokola mwana moke David abima yaya barbene barbene asekane kaka abenga mutu tantine te sosi amona koka na mama na ye okomika mama na ye mama eza pasi Jolie En fait, babwakilaki yango juste a eu une mission de service na Maroc tant azongi na avion déjà na aéroport babwakeli yango abeli pendant 1 mois à souffrir na maman bango babiki babi moto abwakeli yo ndeka baluka bato basalisaka moto abwakeli yo eza po abomao esali mpe ka yo obika ntango yo obika mpe azongi mpe moi en forme allez en tout cas elle a souffert allez babambi esusu ma ya kake vraiment eti ya motema nde ntango babeti esu yango ebeti esu maman ta biloko yango koma ozonga nga su na nzoto parce que biloko ebanda babime na nzoto okoma nzoto lokola ngando donc nzoto ekoma bapayete okoma omoni mama biloko fiancé na ye kuta azali na poto aye kotala ye mariage na ye fale prédote na ye fale eza lelo lelo nde babuke date ya prédote na ye ali basali bapriere bakene bahôpital donc fana bi mokolo akufaki fiancé na ye ayaki babeau-père na ye bayaki mais alale na mbeto apesi bonka mokongo otala bango te pesi bonka poni otala biso tabi te na otala bino te bavandi na ye asengi bapizza asengi nyonso koko osenga asengi boye ayebisi konfa na ayebisi oyebiki mobali na nga alingaka nga makasi konfa na biwi alingaka o makasi c'est gentil mama abandi mama sapa manda osala bacrise abandi babiso otali mwasi abe olakisanga bafoto kaka mwasi ndaza boso otali ye ndabelaki okotala te ale konfa na ye ntango abaluki wana abandi kokosala bacrise azosala crise azomilia omilia minu omilia bacrise nezala ya mabe omilia lolemo donc osala bacrise moko ya makasi asilikaka so osala crise bamonaka boye asali crise alali bango babi atiki osala crise alali donc crise osalaki na nde ezalaki crise ya libela depuis 16 heures asali crise akufi
babandi ko réanimer docteur abi akufi mama bango abi akufi te bake va Astrid babi oza kana biso te boke na ngalimba ke ngalimba babi akufi mama bango abi akufi ta zui corps akena mo pa mutombo na église ayaki en plein culte babimisi pasteur atini bato babi akufi mama abi akufi te depuis 16 heures maman tambola na corps à mwana na ye akena ngo babi ke na l'église mwana limeta ke babi akufi ya akufi te akena mama mutombo dit que maman na tamboli na corps ti 22 heures azongi na suti na ndako abi mwana ya profiter basambeli tomba osambela bamoni misu na ye efungwami ale ezalaka misu efungwami eka boye ale ti ba 23 heures ma bayo convaincre maman qu'il faut te retirer na mort depuis 16 heures je te dis tika okoka te c'est tellement triste que ota mwana mokie 28 ans azolinga bana na ye auti bana bamisala na ye kala mingi te c'est tellement triste que faut kaka kosambela mpo nayebi te maman, c'est tellement compliqué. Yo moyebi na droit. C'est quoi bimisi mtukaba ko maladie ampese tomba autono qu'est-ce qui prouve que yem tabwa que tu n'as pas de preuve. Et bloka bimisi ko za preuve te maman. Et puis jalousie ko banda bazaki baninga po babi na chake mingi na statut na WhatsApp awachaka chaka fiango eto. Azo mninga kuna ape clair boy. Et au sala que na me babi azoki promotion na musala. Et azoki promotion na musala au sana juillet ka la fin juillet ndakende Maroc na tumbole kutu ndakende Maroc wana etu ayo zonga pe ba fête chaque samedi babi yo fanda te chaque samedi ka ba fête azo seka et au sala que era auta ki Maroc azonga ki zone fina sepelete po ye ba sélectionner qui était vu que babi nya kote fina jina musala babi na esima matika amo ki ba formation uzoe bandaka pasa wana ko ba jeton na babi jeton et puis akasi babi ennemi akasi babi ennemi ndaye ko boa kele maladie ampese pese tango siko maladie ampese yo ko yeba na babi kezai ala yo boa kele siko maladie nzoko oyezala ezo vimbi so ba makolo mteme so pela moto ndakomi ngana moni te mais son cousin le bi façon komi andini côté ba ko fungola siake elle a noir si elle a maigre ba pota nzoto batina mutu partout moninga ndana komeka so babi na somela mo be fa somba ala te be fa sala be fa sala. Et la chair de poule. Alors la toute dernière version qui est sortie, c'est que Barbine en fait a commencé d'abord par développer la lèpre, ce qu'on appelle maladie MPC. Ensuite, elle a commencé à avoir de la rétention d'eau, des plaies, tout ça, qu'on appelle ça maladie Nzoko. Et elle aurait été frappée par la foudre lors de la dernière pluie là qu'il y a eu, je pense, qui nous a tous à un moment donné dans notre sommeil inquiétés. Alors, il semblerait que sa famille, dans le plus grand désarroi, a fait venir des scientifiques, guérisseurs, qui sont arrivés et qui ont dit qu'écoute, la personne qui est en train de te faire ça s'appelle Sheila. Donc, il semblerait que Barbine ait vu l'ascenseur social et professionnel, alors que d'un autre côté, Sheila est restée dans la position qu'elle avait. Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est une source plus ou moins officielle et concordante. Je vous remercie. Mama, natindeli yo ba voice ya mwasi na kufi na Kishasa wana. Pede mwa na Kishasa mtoto tindela c'est tellement triste. Mokelo na ebite batu bakuma mitema mabe. Motema mabe ngo ya nini? Soki muninga aza bien, pourquoi chaque chose a son temps? Tobota maka mukolo moko te jalousie pona nini koke kosala moni. Tina kolongola muninga na mokili. Pourquoi? Après tu gagnes quoi? Mili mwa bato ebele ezolela mutu moko après yo siko place ovandi ozwi kimia. Nzambe. En tout cas nayebi mwa sango ti mais esalinga mpasi esalinga nzoto malili na bangi mpe mokili.